Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Le dimanche, le 19 juillet 2026, au Koutani Awana paroisse, il y a Saint-Denis Bana nyonso ya Koreki. Na mokolo epesameli bango nde tokolanda maloba ya mama Marie Mwilo na tina ya mokolo oyo ya lelo ye azangaki liloba te apesaki biso message oyo ezali très important na bana ya poto pamba te ensemble nde tokoki kosala eloko ya kitoko tolanda. Nazarte likambo ezali na kati tosengi na mama na biso mama conseillère direct ya tata mokonzi ya bule papa Simon Kimba Mukiangani tosengi mama okoka kotelemela biso Bana na yo bapesa yo mbote baki ya mama na biso na Kongo misato ya bule na Kongo ya tata ya mwana tata molimo mosantu tokosenga mama telema bwa yamba mbote ya tata mokonzi ya bule baba Simon Kimba Mukiangani faki
mukondia bule na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo mosantu na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo mosantu. Okombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo papa lelo mokolo munene na biso bana na yo. Ya solo ko banda le 17 oyo 3e jour nzambe na ngai topesi merci. Posa na bino ezali ete tobongwana po mokolo wana tozwa kobikisama. Satana ye kati na mokili mpona koperturbe to kobundisa yo tata molimo santo. Mais lokola yo nzambe kolongaka na yo kaka longisa biso bana na yo posa na biso ezali tosalela yo na solo toyaki na basani ya pamba mama sili kolesa biso tika yango ezwa esika kati na mitema na biso po ete tosalela yo to mettre en pratique oyo bozali kosenga biso me toye na banzoto ya pasi tomeli bakisi ya ndenge na ndenge bana no pe mingi baza na bandaku na tina ya pasi ba mususu bakomi na bali médicalisé ba musu na bopito na prison bisika ya pasi oyo tozali komona te nzoto maladi kosalaka te boponi biso po tosala kati na elanga na bino bozala na biso ti tokosilisa programme botambusa bino botambusa biso na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo Saint-Denis oye. Le 17 juillet oye. La retraite oye. Bana ya mapamboli oye. Tata molimo santo oye. Tata molimo santo ye. Tata molimo santo ye. Papa Simoni Kimbangu Yangani Mwanda Belela Wazola Waye Bisola Iruna Teka Yani Kaka Ebeto bien, ebeto. Ebeto bien, ebeto. Avandi wa pied. Ya solo batata na ba maman, lelo ezali mokolo esengo. Mais tant na biso ezali tellement précieux. Et na sepeli ete maman Motei, papa pasteur ye aye lisusu ko décortiquer ko yebisa biso tina ya retraite ya solo toza na sanza ya juillet sanza ya makambo ebele kaka na kati ya juillet oyo makambo ezali mingi le 2 juillet le 4 juillet le 8 juillet donc le 17 juillet, le 29 juillet, ezali koya. Batata na ba maman, batei biso. Retraite et salemi. Ya solo ndenge na koyebisa rabino. Yango esalemaki na 1972. Ya solo nazalaki te mema solo to kolandaka.
nazalaki déjà à l'étranger. Mais toyokaki maemalekaki. Nake vacances na yokaka ba JL, ba JB. Ba JL yango banani. Ba jeune fille. Na lutendele. Et c'est vrai. Bande konanga ipe mingi bakendaka retraite. Mais tango na zongi na monaki différence makasi. Changement makasi. Ndenge papa pasteur ayebisi biso. Et papa ndenge apeselaki explication na ye pona tunaki retraite tango makamunini bakenda kosala kuna. Ya solo mboka na biso pase kotaki. Tozalaki koyoka masolo ebele bato kokufa. Surtout ba jeune fille. Tokokota na détail te. Et papa monaki ete ya solo connexion na tata Nzambe ezalaki lisusu te. Yango alingaki kozongisa connexion oyo tozalaki na yango. Makamu si ebele ndenge toyokaki esalemaki kuna. Na exemple mama sili kopesa biso awa mama Motei. Papa zala mukoto alati azokende na lutendele. Mekuna muto asa mona ki papa zali koya. Akomi place boyo, alati tenu boyo. Tango pe papa komi effectivement ndenge ba monelaki ndenge yango esalemaki. Connexion komaki makasi na tata Nzambe. Connexion wana ezongaki. Mais est-ce que ti lelo connexion wana ezali kaka eza mutuna? Boko opesa na bino réponse. Connexion ngo ezali kaka to ezali soute. Nie. Soki to lobi connexion wana ezali peut-être na batu mususu. Mais en général, Ponangaï est si là. Parce que ma bé, c'est vrai, tant qu'on a ma bé zalaki. Mais tant que toke lutendele, to bisika, ndenge papa nkazi alobi. Mutu nyonso zalaki ko se lâcher na ko tubela. Potango tubeli ozongi propre. Eza boete, hein? Mais lelo, papa pasteur yemoko alobi. Nzambe alingi connexion wana ezonga po biso tokokamusa mokili. Nzambe azali kotonga lingomba ya sika ya bolingo ya mibeko pe Nzambe alingaki ete connexion wana ezonga. Yango to sale fort na mabonde li poto zongisa eloko wana. Lingombe kotikala moko to yebi yango. Tozalaka wa to pesa exemple ya portable. Oyo to komi nango lelo. Soki oke quelque part osana connexion te ndenge tozalaka na souci. Aïe 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 aïe. To mona kondiro za ko rater ba millions. Mais est-ce que yona tata Nzambe boza na connexion? Mutu na mutu ayebi ndenge azali ko salela. Bisika to wuti batata na ba maman to yebi. Bisika pe to komi to telemi to yebi kasi sika to zali ko kende. Mama na likambunde zali kuna. Basukola ki biso. Biso toye kovanda na mboko oyo balobi nyoka ya mitu 7 vandi awa na mboko oyo. Papa Kuluta lobi to longoli 2. 5 etikali bino bolongola. Est-ce que si to longola ta moko? Kimbangismo ye.
batata na nga na bamama na nga toza na niongo munene bakoko na biso banyokwami 37 000 familles déportées me bamipesaki bazalaki na liloba moko. Est-ce que ndenge tovandi toza na liloba moko? Ah, heureusement qu'on reconnaît que toza na liloba moko te. Soki tozalaki na liloba moko, peut-être mbelenda kwango se tongama toyebi pete nzambe pasane compliqué. Saint-Denis oye sikoyo ndenge tolobaka baloba na Bible soki totangi ban Israël totiaka nani siko bateyi biso awa erreur ya ban Israël. Est-ce que biso to corriger yango biso pe to koti kaka na erreur wana to lekisi kutu lisusu likolo tango mosusu ovandi ozotala olobi me oyo aza kimbangiste ou bien kimbangiste te kondima ya bato mingi ekiti batata na ngai na bamama na ngai na oyo tozali kovivre lelo me connexion yango tokozala connecte ndenge nini batata na ngai na bamama na ngai tozolela pasi bolingo mibeko misala mikanda musala libala mutu moko a traduire nga ndenge wana bongo mama eza koya te ndenge nini me foto tambola malamu po ete connexion na biso soki tozongisi yango nyonso tu tokozwa parce que toyembaka nous sommes des ambassadeurs. Nzambe azalaka na erreur te. Ah, ye tata Nzambe pe place oyo asalaki mabe. Nzambe asala mabe? Ya asalaka mabe te. Ya azalaka toujours na raison. Biso nde bato tosalaka erreur en tant qu'humain. Parce que makanisi na biso eza limité, mayele na biso eza mokuse. Batata na ba maman. Tozongisa connexion. Oya 1972, le 17 juillet. Bana retraite bakoma kindenge mosusu. Na comportement makambo nyonso changement. Ngana ke na vacances na ke kokuta yango. Mais na lobi me ndako yango pe changer. Même ba camarades tozalaka na bango kala. Tozalaka kosakana na bango. Parce que na komaki na Paris na 1966 que naza na Paris. Paris yango petit lelo nazali kaka likampe na vandela kana yebaka ngote. Ngo mama. Nakende nazongi. Nakende nazongi. Kimbangisme oye. Oye. Et papa Koulouta lobi tout partira de Paris. Mais qu'est-ce qui partira de Paris? Personne ne connaît. Et ça a été, hein? Mais pour l'année, tout partira de la Belgique ou de la Suisse, de l'Allemagne, et puis voilà. Mais tout partira de Paris. Parce que ma kambouya mene les allés wapi? Aïe, 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 aïe. Et bah, pesi biso li kambango, biso to suki sayango. Toko suki sa to, toko suki sa te. Nanko, hein? Ah, très bien. Biso toto sa oyo basali ko senga biso. Papa Simon Kimbangu kianganya lobby, hein? La résidence présidentielle, tout ça la noki. Papa Nkazi, dimanche passé, vous savez qui combien? Tout ça là qui 9500 à peu près. D'accord. 9500. Yango tolobaki tomeka kopaki sali susu mwa lelo to bongisa pamba te ba facture ezali kolo ba caro ya pamba so totali tozana plus de 2000 mètres carrés à bakaro
mpona ndako wana totali biloko mosusu te eza mosala ya monene mpenza koleka ekosila te tokotosa to tokotosa te eza kutu ndako ya moelo te mais résidence nini elingi koloba ya nani ya président de la république bandako na bango bokotaka ngo mpenza temba mosusu mais ndako ya un président de la république mais ntango kaka ozokóma na entrée osomoni mpenza ke minga nazalaka na nga na kikuku mpo nakota bandako ebele ya bakonzi soki natali ka nga binzambe oyo kuti soki balobi akufa kolinga te bongo kitoko ya boye ya ndako rien que les carreaux soki okoti na le reste olobi mais bongo likolo eza ndenge nini omituni baquestion papa alobi tosala noki tosilisa ndako wana est-ce que en octobre tokosilisa to tokosilisa te tokosilisa ekudimili nkutu kaluteno lwaka ko tokobunda lelo tokosala ta loboni oyo nga nalingi mama na ngai yo mwilo alingi mais soki nga nalobi yango tokolala na biso awa te nani wana alobi tokolala papa maki naloba ta maki noko tokolala nabona nga koloba nakotala soki boza na molimo ya solo bana retraite sikoyo na motema na nga nakanisi montanini koreki ozaka connecté ale boloba papa aza na mokoto kuna mesi bamonaki ye na bilamba lati sikoyo nga naza na bino kaka awa farafara oyo nga nakanisi na motema na nga montanga na lingi koreki bomoni italuboni Saint-Denis oye combien lelo bolobi 15 koreki bolobi combien bongo sepe kalobi nini nani alobi 45 000 oui tout est possible oui je n'en disconviens pas tout est possible oui je suis d'accord mais na minute 45 nakie na makolo na Saint-Loup ntango tozalaki connecté oui mais connexion et comment ça bug comme on dit nie namoni mpenza boza bapasteur nakanisaki 15 000 ça c'est le minimum mais maximum nanga koreki azwi 20 000 koreki oye résidence ekosila to ekosila te aïe bino nyonso bozana bokendaka retraite na 72 bamosusu na babotami te mais bapapa Jean bino nyonso bokende d'accord ok nafaki kutu nano babotami te wana nani oui papa Kisi oui nayebi tembe te aïe jeteki oye bino bokendeki mpe na retraite na lutendele bozali bana lutendele nga nazomona bino ka bamfuko moko boye d'accord ok retraite oye nzambe azongisela biso connexion wana mais mpona kozongisa yango batata na bamama eza likambo moke
bolingo mibeko pe biloko misato wana ba matière misato wana kaka soki to mettre en pratique même sur 20 aux 15 ango tozolo ba lisolo awa connexion kozonga te ekozonga na mawana ye tozongisa connexion wana ya retraite likambo kitoko parce que kokamwa papa mbanza alobi au jardin d'Eden ezalaki awa mokolo azolakisa place yango efozala vrai na kondima jardin d'Eden ezalaki kuna na nkamba kote oyo musée yali ntango ozokita wana nalobi jardin ngo ezalaki awa oyo Adam na Eve bazalaki oh oui ondima mpenza foza vrai mondimi tondimaka te tata veut dire ntango bato balobaka likolo eza nde kuna likolo eza wapi eza nango na se eza nango na se mais biso ntango tokanisaka likolo bon c'est vrai que eza ndenge ya kolobela parce que neti eloko moko ya valeur to likambo moko ya valeur yango tobengaka yango likolo mais makambo nyonso elekaki wapi eza pasi mpo na kondima mais tozala na kondima parce que papa Mfuma Longo alobi le plus grand péché c'est le désespoir. Il ne faut jamais désespérer dans la vie. Tout ce dont vous avez besoin, même si vous rencontrez un problème qui est très difficile à résoudre, ne désespérez pas. Rentrez dans votre chambre, mettez-vous à genoux et demandez à votre Dieu. Parce que chez Dieu, rien n'est impossible. Yangwana, le désespoir, c'est un péché. Likambo mususu wumeli na vie aux yeux angote. Mais mukolo mususu une grande surprise, Nzambe abongiseli yo. Yangwana batatana ba mama lelo mukolo kitoko. Mama tei kitoko. Papa nkazi aye lisusu ko yebisa biso tina ya retraite. Nandenge ba papa nkimo bayaka wana Paris ko salisa retraite. Kolia communion. Na tango na tozwaka chance ya kolia communion. Ya mwana biso to sala makasi. Ndenge balobi totia bayango pe pana kotia pasi. Turbulence ya kosakana te. Avion kotelingi okoye. Tokotia libaya to tokotia te. Tata. Ça prend trop de temps. Lingombe a implanté en Europe depuis 1975. Tozako kende. To bandaki muke. Bandako ya bato tozo sambela. Netika na mboka. Kuna pe bandaki na balupango. D'abord kutu na bandako. Après comme balupango. To yebi histoire ngo ndenge yango ezali. To ndenge yango ezalelaki na tango wana. Lelo tango na biso tana lingomba tozosambela librement. Nani ayebaki na faki kozala na mboko oyo. Lem sutana talaka, je me pose des questions, c'est un rêve ou bien c'est la réalité? Mais Nzambe tata kimbango alobaki mokili oyo eza ya ye eza boye te eza kokende. Tango bato ya Australie babengi nga mama toza bandimia na Australie nga biti kuna Nzambe na ngai kasi ti tokoma na Sibérie. Tala lingomba bipa ezali kokende totambola na solo. Lelo na koloba mingi te. Pamba te koreki oye. Nzembo na ngai kosukisa maloba na ngai banda bo mwana na ngai. Tosala noki s'il vous plaît après na silisi na ngai. Biso to bongisaka tokende libanda te toyokani ndenge kaka tozala ko melima izonga topekisi te
o melimai zonga na kati kokendo beta masolo libanda te lelo koreki na kotala bino soki connexion zongi soki bokokisi 5000 te Merci Koreki. Koreki oye. Bana retraite oye. Connexion kozonga te kozonga te. Papa kosepela to kosepela te. Ah, batata na ba maman. Ba sacrifice. To kansaka sacrifice ba koko na biso. Lelo papa Simon Kimbangu kiangani sacrifice banda tongo ti na papa Mbenza pasi ya likuna tokanisaka pasi ya baninga pasi ya bakoko na biso me bakoko na biso basantaki pasi wana te parce que bazaki na liloba moko na tango bolingo ezali boza na likanisi moko soki bosali likambo Nzambe akoyoka. Mais biso libaya moye tia mezalité parce que tozana liloba mon côté yangwana banda lelo mobu oyo to changer poto yebite d'ici le 31 décembre. Qu'est-ce qui va nous arriver? Muto mon côté yebi. Il y a des surprises qui nous attendent oyo toza ko mona te batata na ngana ba mama na ngai. Chaque année a ses surprises ndenge na kolobaka. Totala ka ke pai tozali ko kende. Yangwana batata na ngana ba mama na ngai soki tozali bana botos soki tosali 15000 wana nde minimum na ngai mais malgré que na doute mais lokola papa maki muta tout moninga lelo boko kisa 15000 wana
Abimateko, oya kobimetali. C'est-à-dire kobimomeli ma zongi. Okeyi oye kozonga. Eza boyete wana bakopekisa mutu te, jamais. Obimi muke me yebake musale zoleka awa. Pona ni totungisa papa tango nyonso a répétaka la même chose. Banda kwa baza kotonga toko bénéficier nango kaka un jour. Pamba te tango mokile ko ye pa ya yona ngai. Bako ye pa wapi? Kala biso na kamba. Bongo sana sika ko yambela bato wango. Tozotonga mama. Tozotonga. Tozotonga. Pona kotonga ngo. Sikoyo esengaka nini? Mbongo. Mbongo. Sikoyo mbongo ngo nde banani? Biso. Merci beaucoup. Oyo bateye biso to bomba pe to salela. Po mokolo suka tozwa kobikisama na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Totonda maloba motuya conseil mama conseillère direct ya mokonzi ya bule apesi biso na mokolo ya lelo tokanisa papa ya ngienda nini adesidaki po atinda mwana ne na mboka oyo po avanda soko vandi ukanisi biso bambuta kanisa histoire ya mboka oyo bambute pele tozali awa toyebi yango soko kanisi okoyeba mpona nini toluka toprofite totonda maloba mama apesi biso na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo na kombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo.
Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbong TV.